est venu pour les méchants. Il dit, je ne suis pas, les médecins ne viennent pas guérir les gens qui ne sont pas malades. Et les médecins cherchent les malades. Et toi et moi, on avait péché, on était perdus. C'est pour cela, le Seigneur a laissé son droit. Il a accepté de souffrir. Amen. Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos familles, ce n'est pas nos maris, ce n'est pas nos femmes et nos enfants qui nous ont donné la vie qu'on a. Si on s'est réunis aujourd'hui, c'est à cause de la résurrection de quelqu'un. Dites Amen là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer tes jours grands? Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Si on peut faire une illusion, les enfants d'Israël, quand ils étaient libérés, mes bien-aimés, souffrir pendant 430 ans, ils étaient captifs. Et les jours on les a libérés, ils dansaient, ils étaient dans la joie. Toi et moi aussi, on doit être dans la joie. Maman, il faut tout dans la casse papa, parce que c'est le jour de la libération. Comme les enfants d'Israël en Égypte, et toi aussi tu es libéré. Ngai mokoloyo, nde nazalaki libéré. J'étais enchaîné. Na musalaka kinduma. Lelo dimanche poto koma na 16h na sina tambula tana mbali misaka. Yo pe na kote na yo na kanisi aussi oyibi ata okei na wezo yibi. Na Afrika na mwana mama moko azana mwana na Mkongo. Ayibi nini? Ayibi makayako. Abukia ngo na Mkongo mwana zole la poba nini makayako wana eza kutuba ye mama zo sala tellement mwana kolela moto so lubika sibano sana no sala mwana kona nini mwana zole la kufungula kwa mama ibaki nini mbisi ya batu parce que tu es lié qui était lié mais il y avait quelqu'un qui a payé il a dit pour cette femme qui vole il est enchaîné. Ce n'est pas seulement la pauvreté, parce que tu vas trouver quelqu'un, même s'il a l'argent, il faut qu'il vote. Pourquoi tu es marié, mais tu vas laisser ta femme, tu vas aller chercher l'autre? Parce que tu es lié. Il y avait un homme qui me disait, ta femme, on était parentés. Quand il me disait, ta femme était là. Mais bien aimé pour les mamans qui me demandent, il faut que je parle en lingala. Alors, il faut qu'akato lukabata kulubaka français na lubaka na lingala parce que je ne saurais pas kulubaka elo kumoko mbalami bale. Amen. Amen. Papa azali mobali ande konanga. Po oye ma résurrection musala ya liste ko yusali na bomo na yope na bomo nanga pe na bomo abande ko ibele. Pona nini tokukumisa nzambe, pona nini tokucelebre, pona nini tokutatola ke aza nzambe aza ilonga na biso aye kolongola biso na buumbu oyo malgré okozala na libala croyant que tu es bien mais quelque part tu es prisonnier. Mais Yesu wana yaki kwa longola yo. Amen. Moninga mama mwatu wana azalaki na mobali na epe mobali aza na mbongo. Mobali alobi tolali na mwasi na mbeto neti mwasi na mobali. Mobali mwasa zo ibisa mobali oyo ifo kende na bilanga po bazalaka na mwa bilanga baza na mwa magasin mwasa kokende na magasin koteka na boutique na mobali akende na bilanga alobi toza na mbeto. On fait l'amour, mais la femme dit, oh, il faut qu'il y ait, au moins, il faut le révéler, au qu'il y ait des côtés de l'angate, il faut qu'il y ait. Mais la moi, il y a des gens qui disent ça. Mon voilà, le bien, la moi, que moi, ça lingi, et ça, mon sala parce que Toki, qu'on sala, mon sala, après, tout perdre, rester. Alors, les gens en bête, mon boîte, ça, pour rappeler, dans l'eau, il faut qu'il y ait des toquets. Alors, oui, ah, dans la mou qui fait, dans la programme. Yes, kutaka na mbeto wana mwasi kazo itayonga na kukende na zana rendez-vous na docteur na kukende na hospital. Mbona le problème c'est tuna muka lo binga na tongo makasi na kena bilanga. Mwasi kono atika lake amebongi siyepa ke hii no hospital swali zake no hospital. Mbona lo binga kuna na kendeki avana koma kweza laki mwa distance mulai. Abota na kishoki ni na lo bina zongi na ndaku po nazwa outil moko inatikaki ekolinga ekonana ta. Une chose grave okoma na ndako alobi ko tuna koma na ndako te parce que na yeba ki ayi pati na kundi no hospital aleki directement no hospital atuni ba to akuti ese bomone mwati na ngai te pourquoi parfois mwata kuzala na cabinet balobi te so mone mwati na yote ba o ya ye alobi na bimi na bandiko ke mais na nzela na bandiko ke ndakutani na camarade mwati na ye nda meki ko tuna ye est-ce que omoni telite ete ngala moni nanga yete yo na moni nanga yete na moni te ya lobi te parce que ngala kendeki bilaka mais la zana eloko moko na bota na kinde a zikle alaka ki ko
koya na hôpital mais na hôpital akuti aza te te nga namoni na ngai ye te nini mobali alobi ngai na nga mpe je ne pense pas mal rien de mauvais nakamati nzela nakei zoka nde mwasi azalaki deja na ndako ya moninga na ye wana na mobali mosusu ye atikelaki bango ndako lero sikoyo mobali aleki ye ake koyebisa sikoyo mwasi alobi ye bosala mbangu bobima mobali na yo aza neti asi ayebi azoluka ngai esika nini ozali mwasi alati bilamba mbangu abimeli na nzela ya nsima mobali alobi sikoyo nga mpe na bareponse oyo mwasi abanda kosaka namoni ye te nayebi na nga te kuna kendeke alobi esali nga mwa tiki nde na nzela ya nsima alobi na leta nakuti mwasi na nga kuna azobima na ndako wana mbangu azokolatela bilamba na nzela o mama ye nakufi alobi nakuti mwasi na nga na bilamba na tiki ye na kati ndako nakoti na ndako ya mwasi wana nakuti mobali oyo nayebi na lobi toi tu m'arranges, c'est toi qui couches avec ma femme. Je voudrais te dire, c'est quoi? C'est ça, quelqu'un qui est lié, tu n'arrives pas à te libérer. Parce que la nuit, tu étais avec ton mari et tu n'es pas rassasié. Tu veux aller chercher une autre mari dehors. C'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et je vais te montrer pour voir la puissance de la résurrection. Jésus est venu maintenant, la résurrection pour nous libérer. Il a pris cette prison qu'on t'a mis là. Jésus-Christ a dit, il y a la prisonnière. Amené à l'obinga d'Andini, dans la moitié, il faut voir la moitié, pour aller à côté de la moitié. Bano bayibaka bazabana mike batambola maza ko respecter baboti te ko respecter na loi yanga zambi tenga yesu na ndimira kupopola bandumba oyo ba militaire ngai mpona kufa mpona abomination mibali na mibali basina ngala ndingi nde libération wana omoni ke mama okomi ata soki olali na mobali na ye tu es rassasié tu manges chez toi tu es rassasié. Alléluia. Amen, amen. Libération, c'est ça Jésus-Christ, notre libération. Quelqu'un d'autre ne voudrait pas que tu aies à la place na yo. Oh, parce que maman yo, baninga balongoli zemi moko akufi alongola zemi mi bana akufi alongola ozomona na miso. Mais comme j'étais enchaîné, lié pona koloba akukufa yese kaka na kolongola bazemi, malgré mokende kokunda muntu yebi na yoko zemi kaka na kobimisa ngo. Alléluia. Amen. Vous n'étiez enchaîné? Mais ozokende kotambola yebi ndenge soki natamboli na kozwa zemi, mais okei kotambola po après kolongola zemi. Tu n'as pas peur que le corps ici c'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que je savais? Mais à travers la résurrection, Jésus-Christ a accepté de mourir pour ma cause, pour ta cause. Et regarde qu'après la résurrection, il y a une force qui est passée à moi. Je dis que non. La vie là que j'ai faite, ce n'est pas une bonne vie. Parce que je suis libéré, toi tu es libéré, tu es libéré. Amen. Là où tu es, à ta place, je voudrais sauter. Alléluia. Amen. Parce que je ne fais pas honte. Je ne suis pas les mamans de côté de honte maintenant. Parce que j'ai vu la résurrection. Il était mort pour mes péchés. Quand il est ressuscité, il m'a donné maintenant une nouvelle vie. Amen. Je vois que non. Je suis une maman. Désolé. Je ne veux pas les coucher. Qu'est-ce que tu cherches? Menti. Non. C'est ça la force de la résurrection. Il a accepté, il a pris sa place. Il y avait une autre maman qui m'avait dit que on a photo, le maman n'a pas eu na Philippines. Sauf que les lois n'a pas na combien pour nous na so so le na ko kende na ko yiba nyonso na ko yiba. Mais pour na Yesu wana to tike. C'est ça. Jésus-Christ est notre Pâque, c'est ça. Si on doit célébrer, on doit fêter notre Pâque, on doit célébrer notre Seigneur, notre Roi, c'est lui qui est venu nous libérer là où on n'arrivait pas à se libérer. Moi, je n'arrivais pas et je ne savais pas que même si c'était des péchés, j'ai trouvé que c'était normal. C'est mon corps. Il faudra qu'il y ait des Seigneurs sur la ligne. Pour que ce n'est pas ça. Amen, mes bien-aimés, ce n'est pas ça.
résurrection nous a libérés. Il nous a rachetés. Par son sang maintenant, on a fait de dire que nous sommes des enfants de Dieu. On voit clair à cause de son sang. Le sang de l'agneau immolé, le sang sans tache et sans défaut. On va célébrer. Toko yembela ye mama. Toko bine la mukonzi. Tala kaka la prison wana ngana yebiti bana Israël bango basalaki 430. Ngana yebiti yo soki osalaki combien na ba prison. Ba prison. Dans le grec, tu es libre. Mais tu es prisonnier. Tu étais prisonnier. Il est venu nous libérer. C'est pour cela qu'on va les célébrer. On va célébrer Daniel immolé. On va célébrer Jésus de Nazareth. On doit célébrer notre Seigneur plein d'amour. Quelqu'un qui accepte de prendre ta place. Qui peut prendre on prend la place de quelqu'un qui est honoré. Pas quelqu'un qui a une mauvaise vie. Personne ne peut accepter mon toté à Kondima, à Zoua, à Bimanga, maman et moi, nous les aliboma, na maman et moi, nous le batagi, moïda, mais la gatiamba. Mais lié sur le winda pour na yo, pour nanga, nandimi, dans une place na yo, pour appeler ça yo, ce qu'on yo valeur. Dans la valeur, il soit péché. Si maintenant je te parle de la part, c'est à cause de son sang. C'est à cause de l'œuvre qu'il a fait. Il nous a rachetés par son sang. Maintenant, on parle, mais bien, mais on va les célébrer. On va les célébrer. Tu prends ta position, mets-toi debout, regarde, celui qui est venu pour te libérer, il nous a libérés. Kemonayo, 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 Zambe nanga. Kemonayo, 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 Zambe nanga. Kemonayo, 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 Zambe nanguya, Kemonayo, Kemonayo, Kemonayo. Zambenanga, la commission, Tomaleloyo, Ozali Zambe liberatere nanga yui, Kemonayo, 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 Zambenanga, Oliveringa, Nakati na prison, prison ya molini, na commission, Kemonayo, 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 Zambenanga, Yesu kono Zamboyo, Zamboyo, Livanga Natalo, Litibana Bomoyi, Zambenango ya Kembo, Ozali Zambe, Yesu Ozali Zambe, Ozali Zambe, Matia Ozali Zambe, Tokumiti Oyaya, Pokwalileo, Nanya Sopali Yawe, Namamota Nabito, Tozangero Yakopeta, Totongoni Oye, Mokozina Momoyi, Zamboyo, Zambe Mama, Zambe Papa, Zambe Abadilenge yo, Yeso yo, Mobala Tondarangu ya Mobala Tondarabolingo, Topeta yo nini Yeso, Zamboyo, Topeti Ningo, Tokumita yo, Mobali na Bolamu, Ozali Bito Bolamu, Zamboyo, Ozali Zambe, Yesu, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Matia, Ozali Zambe, Nualo Kumue, Netola Mana Yoe, Elonga Mabota Zamboyo, Ozali Zambe, Yesu, Ozali Zambe, Matia, Ozali Zambe, Yesu, Ozali Zambe, Elonga Nangaye, Makati Nangaye, Mayele ya Bilenge, Zamboyo, Motungi yako kama yondere pijabito, Ozali Zambe Matia, Ozali Zambe, Ozali Zambe Bolo Yesu, Ozali Zambe,
Ozali Zambe, Yesu, Ozali Zambe, on va les célébrer au pied de beaucoup, ça y est, Salamonene ensemble, regarde ce que Jésus a fait, regarde où est-ce que tu as ramassé, qu'est-ce qu'il a fait dans ta famille, dans ta vie, dans ton mariage, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait dans la vie de tes enfants, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait dans la vie de tes parents, tes voisins, tes voisines. On va les célébrer, Marita. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité du troisième jour, mon libérateur, mon appui, ma force, c'est toi, éternel de d'amour. Une femme qui n'a pas étudié, c'est toi, notre intelligence, notre connaissance. Mon âme t'adore, Seigneur, mon âme t'espère. Tu es le véritable Dieu. Toi qui ouvres les yeux. Ce n'est pas mon père ni ma mère. C'est ta parole qui m'a ouvert les yeux. C'est toi qui donnes l'intelligence. Oh, Yesu Bogina Kimbo Libanda na Mususu Asate. Gambo ya Tonda Bolingo. Bolingo moto na mkinda sana ngote. Moko alinga kukupa pona kindumba. Alinga kukupa pona babordema. Alinga kukupa pona moyibi. Oto bandapo iba mbomba mibali. Mbomba ya basi na bango. Biso tozoli yango papa. Mais yo yeko kubra biso. Mon libérateur. Na yeko pesa merci. Na commission da. Na tombolo libosa banzambe nyonso. Na tombolo libosa ba idolapé. Na tombolo likolo ya ekobo. Na tombolo likolo na kindumba. Na tombolo likolo ya komela diamba. Na tombolo likolo na komela matanga. Oh Zambe, peu kotika la Zambe Jésus. Au devant de toi, il n'y aura plus notre Dieu. C'est toi l'unique et le véritable. C'est toi qui as la parole de vie. Et c'est toi qui ordonnes les choses arrivent. Et c'est toi qui as fait les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est toi le commencement, la fin de toutes choses. C'est toi Alpha Omega, la jeunesse et l'Apocalypse. C'est l'homme de Galilée qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te célèbre, mon âme t'adore. Parce que tu es l'unique, tu es le véritable, tu es incomparable, tu es le Dieu miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu fidèle, tu es changeable. Tout le monde change et toi tu es inchangeable. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Merci Seigneur, merci Adonai, Elohim, Nazako Pambola yo, Obogine Kembo. Seigneur, ensemble avec les 24 êtres et les 4 êtres vivants qui te protègent devant toi, les jours 24 heures sur 24 heures. Et nous se promenons un tel petit temps, 1 heure de temps, 2 heures, nous sommes fatigués. Oh, l'homme de Galilée, pardonne la chair est faible, mais l'esprit est fort. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour être avec nous, pour nous réveiller. Merci pour tout ce que tu nous parles. Merci pour la force que nous donnes. Merci pour ta présence. Papa, nous confions ce moment entre tes mains. Je ne connais rien, une femme qui n'a pas étudié. Yesu naïe, essaye le comment côté. N'attendez naïe, théologien, mais au ciel il va. La belle présence naïe, un moment où Tolingi partage. L'obéla naïe, l'obéla ma sœur. Parce que l'obéla il va l'ensemble des amis. Au ciel il n'y a pas la vie éternelle, ce n'est pas manger, boire de ta parole. Et tu nous dis, on doit prendre quand nous sommes sur la terre. Nous te remercions. Laisse que cette parole trouve une place dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. C'est ça le nom de Jésus. La gloire, la puissance, la force te revient à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tous qui sont péchés, ils ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire qui est dans ta destinée. C'est une grande chose que Dieu avait prévue. Mais comme notre vie, c'est la vie de péché, on n'a pas arrivé à accéder à tous les projets que Dieu avait déjà préparés pour nous. On va lui demander pardon, maman, au côté de l'Olympique, parce que Bible le lobby, yonyoso, batala masumu, bazali pour accéder la gloire dans Zambé, na mapambule en Zambé, Nzambe, apambula na ye muntu nyonso, Nzambe, alobate ke moto oyo abudomine yenda kozala na bozwi ebele ba mosusu bazanga te mais eza masumu na biso nde ekanga moyen nzambe apambola biso eza te ata toza bamama tokosenga nzambe ayokela biso mawa alimbisa biso ayokela biso mawa atala mabe na biso te mais alimbisa biso po aza nzambe na bolingo na bolimbiso tokosenga Kiti samawa na yo, kiti samawa na yo, kiti samawa na yo, nisiko yo ya solo. Kiti samawa na yo, kiti samawa na yo, kiti samawa na yo, nisiko bito tozuelonga. Alleluia, 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 alleluia na Yesu. Yesu elonga nanga, alleluia, oh alleluia,
Yesu. Nganakutane na Yesu, nganakutane na Yesu, nganakutane na Yesu nazibomo yalibela. Nganakutane na Yesu, nganakutane na Yesu, nganakutane na Yesu nazibomo yalibela beko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, na Yesu, Yesu elongananga, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, na Yesu. On va les demander que Dieu puisse nous pardonner. Papa, nazongi lisusu liboso na yo na ye kopenga maona yo. Yahweh limbitanga makanisi nanga Jésus Christ. Makanisi nanga naza kokanisa mabe. Bible za koloba te linga moninga ndenge omidingi yo moko. Seigneur ye naza kokritike moninga naza kolinga ye te. Nde yango nazongi liboso na yo na ye kopenga maona yo. Limbisanga Seigneur, limbisanga Éternel de d'amour. Ne m'abandonne pas à cause des mauvaises pensées, à cause des critiques, à cause de la méchanceté, à cause de l'orgueil, à cause des choses, Seigneur, qui t'honorent pas. Pitié miséricorde, nasengi maona yo na kotonga, maona yo na batanda, maona yo Yesu, ono baliwa makambo ya batu, jije, ngana jije te na zambi te, tozana intelligence, Jésus Christ, limbisa ngai, minoko ya bato, kotanga bakombo ya bato na monoko na ngai, nasengi maona yo Yesu, limbisa ngai Jésus, nasengi kitisa, liyokela ngama okitisa maona yo na bomo na ngai, kitisa maona bomo ya bandeko, yokela bango mawa, o baza kotanga kombo na ngai, na ndenge mabe Yesu, limbisa bango, bawe baza koloba libota na ngai na ndenge mabe, yokela bango mawa, Jésus mwanga na yebi, na kowa, yo basalaki yo, babakaki yo, babetaki yo, mais tu disais, Père, aie pitié d'eux. Ne les abandonne pas, car ils ne savent pas. Moto nyonso, alingi moninga te, ayebi teke yaza na zoto neti moninga, Yahweh yoka mawa, limbisa matia, nga na koyinga mwana moto te, na koyinga pe moto te, pata zekele monesi ngai, na sengi mawa na yo, na nyonso ya mabe, mabakuna za kututisa, bana na yo, Yesu na kitila makolo na yo, na sengi sincèrement, limbisa nga Yesu matia, olobi moto moko te, aza l'occasion de chita, ona baninga, Yahweh yoka mawa, na kome occasion de chita, Yesu limbisa bao waza kufinga ngai, yoka mawaza kutanga kombo na ngai, limbisa bao waza kufinga bana na ngai, yoka mawaza kufinga libota na ngai, Yesu limbisa bango, limbisa penga Seigneur, na merite te, yokela biso mawa, kitsa mawa na yo, na bomo na o nyonso, baza kutanga kombo na biso, na ndenge mabe Seigneur, kitsa mawa na bomo na bango, kitsa mawa na bomo na nga, kitsa mawa Seigneur, limbisa Yesu, to sengi mawa na yo, to beleli ngolu na yo na kati na bomo na biso, to merite na eloko moko te Yahweh, limbisa biso Seigneur, yokela biso mawa, yokela pe bango mawa, yokela pe bango mawa, limbisa na Yesu, makila na Yesu, somba biso, lelo to benga mi bana nzambe pona makila sans tache, makila na Yesu, oeza kuganga koleka makila na bel, eso para monda, eso kula banda kwa badiana me, eso kula banda kwa baniga, makila na Yesu pilipiye matanisi maloba, ma prière na biso esa l'agréable supplosiango na kati na makila na Yesu, makila na Yesu na banda kwa na biso na misala baninga, makila na Yesu Seigneur, makila na Yesu Éternel Dieu d'amour, tobele li puissance makila na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Molimo na zambe me mangai na likolo, molimo motato me mangai na likolo. Moki baba zali kolela me mangai na likolo. Kongo ya na zambe me mangai na likolo, gai na bele ni yo me mangai na likolo moki baba zali kolela me mangai na likolo. Bible lobi
Nakati na Acte 1, verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous allons dire à Saint-Esprit, pour éviter mon livre d'ensemble, qui est dit sur mon côté, dans ma conquête. Mais à mon Bible, il dit que la chair est faible, mais l'esprit porte. Saint-Esprit, il y a 14 ans, la pose à yo, il y a Kolongi Sabiso. Saint-Esprit, tombe les lions, mon limonanguya, mon limonabolingo, tous à la pose à yo, touché dans mon maman, il y a des nouveaux na yo, touché, tous à la présence na yo, la biso, parce que ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Ton limite, toi, adoré, la catina esprit, parce que yo, esprit, de tomber les présences na yo, la catina biso. Tobele liyo, tala na bomo na biso tozala réunir, mais physiquement tozala séparé, mais spirituellement tozala réunir. Comme bana, badisciple bazalaki réunir na kati na place moko, biso pe spirituellement tozala réunir na kati na esika moko, tobele liyo molimo na nzambe, tobele liyo nguya Saint-Esprit, touche biso bisika nyonso tozali, touche tobele liyo kita, molimo changement, molimo na makasi, molimo bolingo, molimo ya kotoselelo wa nzambe, tobeleli yo, molimo transformation, yaka, sala na kati na bomo na biso, sala na bomo ya bamama, sala na bomo ya bapapa, sala na bomo ya bilenge, transforme biso, Saint-Esprit, tobeleli yo tozala posa na yo na bomo na biso, mimonisa na moma oyo tomitiki na maboko na yo, renye katikati na biso na kombo na Yesu Kristo, amen. Amen. Tukukinde kuyepta Saint-Esprit ke toza na posa na yo na moma oyo tolingi kuadorer la Bible dit ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair tolingi tobela biso sikoyo. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons écouter. Toi, tu viens nous exhorter. Ta Bible dit, si nous écoutons cette parole dans la chair, il n'aura rien, Seigneur. Tolingi toyokango na katina molimo na nzambe. Saint-Esprit, zala na bomo na biso tomitiki na katina maboko na yo tele milioni nyonso za puissance, ya distraction, ya sommeil, ya lourdeur, kaka tango ya prière, nde tokomi kolala, kaka tango ya prière, nde tokomi na misala, kaka tango ya prière, nde fatigue ekomi makasi, mais soki eza na makambo mosusu tozalaka na makasi. Saint-Esprit de Dieu, tobeleli présence na yo, pesa biso makasi ya koyoka liloba. Merci pour la présence. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tokende kotanga na Marque 14. Tokotanga na Marque 14, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les premiers jours des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui diraient, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le quelque part qui il entrera, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparera la Pâque. Dites Amen. Amen, amen, amen. La parole
parole de Dieu nous dit qu'il voudrait célébrer la Pâque comme aujourd'hui. Toi et moi, on est en train de célébrer. Il célébrait la Pâque, bazalaki na esengo, ba disciple ba yebike lelo eza mokolo toko célébrer Pâque, mais esika nini toko kende kolela sikoyo baza kotuna mokonzi batuni Yesu olingi tosalela tolambela yo Pâque yango tokofete yango wapi nde ya yebisi bango alobi bokende na kati na ville bokokutana na mobali moko azwi crèche ya mai esika aza kokende wana bolanda ye nde botuna mokolo ndako ke maître atuni biso atindi biso ke bolakisa biso esika oyo tokoki kolela Pâque. Maître de la maison alakisi bango déjà une chambre haute était déjà meublée, c'est-à-dire ndako ya likolo chambre moko ezalaki déjà meublée ezali chambre oyo ebongisami déjà na bameuble na kati neti awa na poto basalaka soki okuti déjà ndako eza meublé ezalaka très cher parce que okokuta déjà okosomba babiloko te okuta déjà biloko nyonso eza wana c'est-à-dire ye balobi bokokende bokokuta déjà ndako wana chambre haute bakopesa eza chambre ya likolo eza déjà meublé nde esika wana tokosalela fete bango mpe balobi lere bakenyi na wana batiaki bango bakuti mpe mokili wana bakuti mpe papa moko azwi crèche na ye ya mai balandi ye bakomi te na ndako bapose question ndenge batindaki balakisi mpe bango chambre haute c'est pour dire que yesu azalaki kutu wana mais atindi bango eza neti azali awa na berger na alobi kende na Bruxelles okokende kokutana na mama moko azwi crèche na ye neti tokoki koloba oyo azalaki la femme samaritain oyo akutanaki na yesu na kati na pui ya Jacob ye mpe azalaki mpe na nini na crèche na ye akendeki mpona atoka mai mpona koloba na kati na crèche soki totali biso nyonso crèche batiaka yango mai nga na yebi koko na biso ezalaki na crèche na kalebasi moko soki atie mai soki okei omeli okoyoka posa kaka omelaka kaka mai omelaka kaka mai wana ayebaki façon ya koconserve mai yesu ye mpe alobi awa na verge kende na Bruxelles wana me okokutana déjà na papa moko aza na crèche na ye eza na mai na kati landa papa wana c'est-à-dire landa papa wana landa kwa papa wana nde sikoyo bokotuna ye ke mokonzi na biso atindi biso ke yo mokolo ndako olakisa biso esika biso tokofete Pâque lere bakei outi neti awa na verbe okomi na Bruxelles mpe okutani mpe na mama wana aza na crèche na ye neti la femme samaria obandi kolanda ye mpe omoni ke makambo ekokisami kaka ndenge ye alobaki c'est là où nde esika wana il faut ke biso bana na nzambe te oyo parce que yesu atindi bango badisciple alobi bokende bokokutana déjà na papa wana aza déjà na crèche ezali esika bakobomba mai c'est-à-dire azalaki déjà quelqu'un qui priait qui conservait la parole de Dieu parce que la parole de Dieu eza mai ezalaka na kati ya crèche mai ezalaka ya kotia na kati na crèche po oconserve yango bien azalaki déjà na esika aza koconserve liloba ya nzambe nde ntina yesu alobaki bokende bokokota na ville bokokutana na moto signe bokomona ke aza na crèche c'est-à-dire signe oyo papa wana aza na crèche aza déjà na kati mai ezali liloba ya nzambe ezali nde esika wana bokokende bokoyebisa sikoyo mokolo ndako ke maître na biso atindi biso opesa biso esika mais esika ezalaki déjà ya kobongisa balobi une chambre haute ezali déjà meublé esika apesaki esika déjà yesu ayebisaki bokokuta déjà ndako wana eza ya kobongisa eza meublé mais ça s'appelle qu'une chambre haute c'est-à-dire kende esika oza kokende wana okokende par exemple kokutana na mama lui mais po omona mama lui aza déjà mwasi mabonde oyo omoni crèche wana c'est quelqu'un aza déjà na mabondeli
akonservaka, c'est-à-dire atotaka batelaka epai na ye mpona soki okei okoki kokende mpona kobondela kotala bien na mosika yesu ayebi, c'est-à-dire na mosika yo ozali esika nyonso mama ozalaka papa, il faut référence na yo bato bakoyeba ta bapaster bayeske lye toza kokende na mboka te tokokuta papa moko ya bondelaka akonservaka liloba ya nzambe akoki koyamba biso oyo ayambaki bango wana bayebaki ye te me bayebaki ye par grâce par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Abandaki kokonserve aza deja na mai, c'est-à-dire moto ya bondelaka liloba ya nzambe ezali mai na kati na bomoi na ye, liloba na nzambe ifo ezala mai na kreshi na yo ekoki kokauka te, parce que tu pries, parce que tu pars à la prière, oza koconserve, tu dois conserver la parole de Dieu en priant. Na ndako wana yebisaki bango ya un chambre haute, eza na chambre haute, eza chambre ya likolo, eza chambre ya mabondeli. Alléluia. Amen, amen, amen. Eza kaka ke bokokende kokuta mama wana azimakiyaka bien te, mama wana alataka malamu te, soki bokelere bokokuta na gare bokokita bokomona mama wana se alati bien bamakiyage babilamba nde bokolanda bien papa wana. Non, il dit vous allez voir la crèche, symbole d'un enfant de Dieu, un maman, un papa qui prie, une maman, c'est-à-dire il y a un différence na oyo aza kobondela te na ndako na ye aza na chambre haute, chambre ya mabondeli. Eske na ndako na yo ozalaka na chambre haute, ifo ozala na chambre moko eza meuble mpona liloba na nzambe mpona koconserve oza kokota. Comme moi je savais déjà que na moment oyo eza moment ya makambo minene nauti na prière na kotelingana te nalobaka te nazalaka na babalabala parler tambola. Non, je dois conserver la parole de Dieu. Il faut la quota. Je suis en train de la payer. Si tu dois conserver, ce que conserver à ta aux Motika, le maître viendra chez toi parce qu'il va te voir. Bayebaki ba disciple ba mona ki yete ba lobi bokende bokota na village mais bokokuta azana si elembo ya mwana na nzambe. Amen. Alléluia. Alléluia. Elembo bokokuta yaza na Christ eza na mai aza koconserve liloba ya nzambe que toi tu conserves la parole de Dieu maman. Tu peux conserver la parole de Dieu. Si aujourd'hui on est en train de parler de la résurrection de Jésus, Jésus avait obéi à la parole de Dieu. Si Jésus était arrivé jusqu'à la mort, ce qui est toi, à comment tu n'as pas parce que Jésus a dit marqué. À tout ça qui va y être que yo il faut dans le pouvoir pour na batu bazobomo Yesu a dit marqué andi minaye. Balobi balukaki likolo wana balukaki muntu moko awa na se mabele muntu moko amona na kite qui pouvait ouvrir cette chose monto quel est kalaki kinya mon côté amona naki oya lingaki azwa masumu na yo azwa masumu na nga esika towutaki sans intelligence enchaîné. Même maintenant, si je regarde les choses que je faisais, je me demandais comment ça passait. Mon bel assis a joué déjà, moi, c'est mon sous-oiseau. Mais aïe, attelio que, au sécurité, a joué, les sous-oiseaux, que n'a déjà na moi, si, mais na kokende kokosa ye ke yo to vizraka na yo kaningai alors il faut bolala to ke kolala ba ni bali mobali moko. Est-ce que tu trouves ça normal? Alléluia. Amen.
Je te montre la puissance de la résurrection. Liseko na Yesu asiku isingai. Mobile si azui mwasi. La dernière minute aye komona moyen ezalité na si na zui mwasi mususu wena kotika yote kaka yaka toko taye kaka ke yo zalaka mwasi na ngai mibale okaninga moyen na solution te yoka mais mobile wana za mobile muto azana mwasi pe azalaki na mwasi mibale na ndako ni ezani prison on était enchaîné. Et pour le moment aussi, je suis avec d'autres qui sont aussi prisonniers, qui ne voient pas que c'est danger. Aussi, là, le moment du capital. C'est pour cela, mes bien-aimés, parfois, ça, tu ne vois pas la puissance de la résurrection, la libération. Pour libérer. Ah, si toi, tu ne chantes pas, moi, je chante. Si toi, tu ne danses pas, moi, je danse. Parce que moi, je connais que je suis libéré. Il m'a libéré. Si ce n'était pas la résurrection, maintenant, parce que la ligne déjà, on coupe dans ma somme, va tromper l'ingaki kopola. Olongo la qui zemi, oza kumela antibiotique estilité, ozui les choses aux mais aux choses. Aussi au monde. Mais ça, il y a le biscuit, il faut que la moitié de mes cola. Parce que c'est ton unique boyo risque de vous couper. Et vous avez trouvé dans le état normal. La résurrection. Soyez pour libérer, yo a libéré Naï. Moi, je te montre si tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Pas à Kitaki, l'air à Kitaki qui est libéré, on a déjà Naton. À qui est libéré, mais à libérer, Pénayo, à libérer Pénanga. Parce qu'un dimanche à lobby, qui n'douma ya maman, il y a ceux qui n'ont pas quitté. Est-ce que vous avez un problème pour une solution à problème? Tu peux le faire. Moninga mwana zobela yo zana mbungu fika na sunga tabi kita mwana no. Okondima mwana kupa meserke yo somba. Ata batu lelo baza kolela nyakobo wana nzaleleki mama na ngai. Mais quand même on a moyen ce que tatu za kotanitaka 5 pour la molingo mboka de vito $5, 5 euros. Maman, on va faire de grandes choses. On va faire de grandes choses parce que Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dit? J'ai seulement un bateau. Qui est un bateau? C'est seulement que vous avez. Et pour Songa, ça va faire de grandes choses. Mais ton dimito soma biloko, bali ango te to wak, to soma musoso entre tabandi kona bino bata kupananga. Pour akuzanga bolingo. Pour que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous, autour de biloko kule, tout à fait, on peut kanisa baninga bazana nzalate. Est-ce qu'on reste tout bisogno sur ce que tu dois vraiment pour raisonner, pour n'a pas tout ça pour raisonner. Mais bien aimé, il y aura la solution. Tu dois dire qu'il y aura la solution. Amen. Parce que pour raisonner, comment je vais faire pour la libérer? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. La politique a fait ma zamba en anglais. Ceux qui n'a pas qui n'a pas perdre. Il dit non. Je ne peux pas laisser. Je dois faire quelque chose. La postala, la police, la poupa, la police, Charlotte, la zangaye. Il faut la récupérer. Malgré ce qu'elle est en train de faire. Dans la prison, on va récupérer. Amen. Aujourd'hui, si je parle pas, c'est mal récupérer, non? Et nous aussi, on peut se mettre des mots pour dire non. Passe l'équipe, on doit faire quelque chose.
bango auriza na poto balobi bana basalaka ndenge balingi non et mauvaise foi parce que biso tozalaki déjà bamama soki eza nayo bakateke basi bakoli natika bango mais biso nyonso tokokufa. Il a dit je dois faire quelque chose. Au moins papa mokolo aza déjà na bana basi bakoli mais azotika mwasi na ye kwaki kubala mwana moke. J'avais levé non je dois faire quelque chose. On a renouvellement de l'intelligence papa oyo amiswe kongwama nakoki kotika bango te baza bana na nga. Ils sont des incapables de se libérer. Mais dans le monde des gens qui baza enchaîné, je dois faire quelque chose. C'est très fort, mais il faut gagner ça là. J'envoie quelqu'un qui va les souffrir. Il est à l'obingana ndimi, toute souffrance. On a pour libérer. Et pour la libérer, on a dit qu'il faut souffrir. Souffrir quand on a fait bongo, on a fait la coliate, on a dégoté dans la bongo, tous sont garandés qu'on a bichon. Il faut une décision, il faut une détermination. Il y a la détermination. Il y a la commande, trop c'est trop. Dans la langage, dans la mikenyoso, bazago de verser bango, bona zala, bona kindumba, atabano bazana mbongo, bazago de verser bango. Et zala on a photo, mwana, 12 ans, asana wakabadingi, 14 ans, te, nga il faut la coupa, nga il faut, nazo place mwana wana, mayele zonga, mwana amela diamba te, bina ye bana bakende kutinza la prison te, bazabi kelemo nga Yesu na dimela kupa, ona ye na libéré. C'est ça la résurrection des défunts. Yesu amoni pas. Balobi tokotika yo bulumbu alobi na kotikana. J'accepte natikala bulumbu. Mais baana na nga babiki sama. Amen. Dis amen. Amen. Il accepte. Babeti ye. Alobi na j'accepte. Nazo yo kapasi. Mengana lingide na mona. Na mona nde lisekwa. Na mona renouvellement. Na mona nakoma batu. Spirituellement. Nazala batu ya bonyama te. O ba papa baboti bana. Bana bakoli papa yemo kwa komi kwa vie bana na ye. Akomi kutambula na bana na ye. Kinjoki ya ndenge nini. Yesu lubi non. Il faut na descendre. Parce que ça pour qu'il démarre. Et ça pour qu'il démarre. Papa bana na ye yemo kwa kande na kabango. Ngana mona di papa moko na lubumbashia. Azalaki muluba kutu. Mwasi na ye azalaki na bana ba mapate. Bana kitoko tana mipende. Papa yemo kwa zomo na mipende bana na ye. Esika nyoso zaka soka lubi. Omoni bana na nga mipende. Ngana zana bana bazana mipende ya. Bana bakukisi ba 14 ans. Baluba oya pende wana ya mbushimai. Bana makolo. 14 ans kukanzanesi bana bazadi tena 18 ans. Papa solo la kasiko makambo msusa solo kama makambo bana. Makambo ekome na matoya mama. Azo mona lisusu makolo na ngati akomi komuna makolo ya bana. Mama za kumibongita akanga kambongo kuya kusutuka kaboye. Mama kima na bana yesu. On a coïncité papa à ce scandale. Yesu alobi na ye kukufe na papa yande. Il faut na kufa pona papa wana mayele zonga. Azana mwasa jo mona mipenda mwasa kumi kupona mipenda ba. Heureusement comme kaka kulo. Ako tena kaka ya mbote tango ni na malamu. Omona kibana nanga ngana zana bana mama bana basi bazana makolo soto taliba mode alobi bayebi simwasi balobi mama papa kotoyi oyi mipende abana zo mona sala attention omona mipende mwasi na yo kwa dore kuluba na sala kana mwasi kitoko komi kwa mona mipende kaka ya bana na yo Jésus alobi je ne peux pas laisser des choses comme ça. Ze Yesu alubingana ntimina kukoma papa oyo na libere bango na kati na kindoke basi bakangi azomona mwasi na yeta akomi komona mwana akomi pe o mususu soki akomona bana na ye propriété azomona bana ya basi mususu azomona mwasi na yete kaka basi nde bakolaka bango ba papa bakolaka te
mwasi akoli po azwa sikoyo mwasi oyo ya mwana moke. C'est écrit où dans la Bible? Vraiment. Vous êtes en train de maudire? Vous êtes de maudire. Mwana ashina ya mwana na yoki. Ba mususu kutebele zaka kamarade ya mwana na ya mwasi wa yaka na ndika kawana. Ewe na okazo mama azalite ba yebi na bango kibana ba yaka kusolo. Papa bandi deja ko betemto. Bien bandi deja ko pesa bango dele. Sko ya bandi ko séduire mwana sa intelligent parce que ce qui a za mwana oh yasi aleki na kati na makila na Yesu akoyeba deja ke papa urenza mabe abandi deja kupima. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix c'est venu pour te libérer et me libérer. Amen, Et il y a qui peut libérer Bisson. C'est pour cela il a demandé que dans quel où on va aller adorer, on va aller passer pour manger la Pâque dans cette haute maison. La chambre haute. Chambre ya likolo, chambre ya mabonde. Ndako wana ipa ya muntu bokende wana aza deja na ndako ya likolo, c'est-à-dire aza na ndako esika kotela ka mabonde li ndako ya likolo. Il faut pe na ndako na yo tia pe ndako ya prière. Il faut prendre un peu le temps dans la prière. Amen. La Bible dit le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement manger et boire. C'est la parole de Dieu, tout soit qu'attend, il y a prière. Moi, je viens de la prière. Il faut. Jésus-Christ était privé. Pour aller Canada, il s'est privé. Aliaki, Amelaki, Mamoni bien déjà qui a souffert, a besoin d'un maïs basé, d'un vinaigre, d'un bâtier. Mais hier, sur lui, moi, j'accepte, mais c'est que je veux libération à base de Kuranga. Mais regarde la prise qu'il a donnée. Maintenant, nous, là, si tu entends, je te parle de la part de l'Éternel, c'est à cause de la résurrection, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce qu'un dimanche, il faut souffrir. Bien sûr, dimanche, il faut mis bon ça. Mais toi, tu ne peux pas faire même un sacrifice à mon pour la moninga. Et payer sur les sacrifices sur la biche, il y a pas qui biche. Sauf que vous savez quand on a monté au Yébi, il y a soit ça là qui a Yébi biche. Il a fait pour l'amour. L'amour ne choisit pas. L'amour ne compte pas. Oh, aza mondele aza mutu mwindo te. Oh, aza na souffrance, oza na occasion aider. Eza te kaka za la ekolo na biso non, makambo ya ekolo te. Aider ye. Bible lobi ke ton prochain. Et lobi te ke aider. Aye kala kaka mutu ekolo na bino te. Alobi, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yesu alingaki biso nete mokonde yango andimaki komisi dendika po yo nanga lelo tozwa kimia. Yo naza na kimia. Parce que si Yesu ne peut pas mourir, moi je ne voudrais pas avoir mes diamants que j'ai. Et tu ne voudrais pas m'écouter au lingako yebelanga wati. La lingaki déjà kukufa na basila. Kukufa sida lingaki déjà kukufa batropu nyonso polaki. Lelo balongoli zene ya 2 mois, domi balongoli ya 4 mois, après balongoli ya 6 mois, après balongoli, après ndamoko na longoli. Nazalaki deja na moninga na nga salaka na hôpital. Bango pe ba infirmière, ozaliwa na pona kosalela kaza, oza kosala musala na yo kobinisaka bakisi ya makasi oyo awa na Europe okoki kosomba yango boye te ifozala na ordonnance. Mais ye ndenge asalaka wana nde ayelanga bakisi wana. Ezalaka bakisi mpona kofungola pola e accéléré mwata botani. Ya okuyelinga sikoyo soki naza na bi ya mpula. C'est-à-dire 2 mois soki okei, mais soki munganga tangi ayebi so mpona natuba yo il faut pesa nga mbongo ta eza neti moto afungoli yo pola. Il dit parce que il faut kosomba yango na ordonnance. Mais ndenge oza deja nango ale abeti yo
soki abeti nga neti temps oyo tobandaki deja obandi kosenye yebisanga yo mpenza oza infirme osalaka ndenge wana oza koparticipe na masumu ifo mpe yo otumela obimisaka mpe bakisi lere mosusu akokende koboma parce wana mpe osengi mpona yo koparticipe tozoboma bato eza bongo te tozoboma d'une manière d'une autre bainfirme na badocteur bango mpe bakoparticipe parce que soki moto aye na zerkeli ongola ngai oboyi na yo akotikala kobota na ye nakenda mpe epa mese mosusu nayebi ye azalaki ya monoko ya mboka nakei wana yebi seke naza na zemi zoka nda apesaka nga bavitamine aboye na ye kozwa masumu apesaka ngai kaka bavitamine soki nakitini soki omeli kolangwa na kolanga bavitamine na bavitamine nzembe ezokola nake kozwa lisusu kisi wana nakende kolasa kote mosusu nanobina kiso bapesaki nga balobi eza nango bavitamine bavitamine eza kisi realite moko te mpona kolongola te kame mwana nalobi azalaki mayele aboyi na ye koparticipe me yo participa mbala boni na koboma infirme na bamibali wana nakenda epa infirme mosusu naza na zeti nalingi na nga kobota te soki olingi kaka kinalongola yo zemi fo kaka totambola baza ebele natambola mpe na ye parce que moi j'avais besoin nalongola te baza mpe ebele ya mwasi liboso na yo omoni azala kitoko te tiya besoin kaka otambola na faiblesse aza nango soki olingi boye tika natambola na yo soki neti ye marie mwasi wana ozotambola na ye oyebi ye lelo ekomi kikolelaka bisika nyonso bamaladi partout obala mwana ya bato po esika nyonso aza oza koteka nini kokunga mwana ya bato olingi ozwa boye yaka kaka natambola na yo ekomi sikoyo mwana bato bala na ndako aye kosuka maladi boye okomi kobomisa c'est mauvais. Jésus-Christ c'est la résurrection, il était mort aussi pour toi. Pona kindumba wana yesila lokoso ya basi lokoso ya mibali ya moyidi na tango ya kufi aseko c'est-à-dire à longotala niseko na yeko tala na lubi non trop c'est trop miche pour moi. Je ne peux pas le faire et ça fait combien des années sikoyo ndenge Bible ilobi ke dans cette maison il faut aller dans la chambre haute. Là on a dans la chambre haute. Je prie, je dois prendre temps. Nazana Kobondela, c'est une façon de causer avec mon Seigneur, avec mon Père qui a laissé tout pour me chercher. Et moi, au retour, qu'est-ce que je dois lui donner? Je n'ai rien à lui donner, mais je dois rester fidèle. Il faut la fidèle, il faut la cahier. Il faut la communiquer, il faut la prêcher. Parce qu'il va libérer, quand on est libre maintenant, on se sent à l'aise. Yo à l'aise. Il est venu faire la résurrection des unis, ce n'est pas ça. Mais tu deviens libre, tu dois te réjouir. Mais au retour, qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Il ne te demande pas l'argent. L'argent et l'or l'appartient. Tout l'appartient. Mais la reconnaissance, tu dois te garder dans la chambre haute. Tu dois conserver l'eau là, dans la crèche. Mais le bayanza, il faut conserver en la crèche. Il faut conserver en haut. Madame, on a cassé dans le Amen. Ce qui besoin est d'aller. Il y a ma salle dans le temps. Parce que toi, tu as la parole de Dieu dans la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que Dieu voudrait te dire. Et toi, moi, on doit célébrer notre Pâques. On doit connaître que ce jour, c'est une grande jour. La résurrection. Alléluia. Je suis détaché de tout ce qui me liait. J'étais aveuglé. Pozo mona kaka mobile ya bato zoli kana baninga nanga. Biso nyonso asenye botelka mobile wa zala. Mobile wa zamopa. Mobile ya kitoko.
draguer ye omoni pe mobali aboyi te ye pe enchaîné akanesi ke balingi ngai eza bien oyo balingi yo c'est ça la mort parce que basono yebi bango te baza bato baza besprit otikala komona bango te badrage yo pe mobali ondimi un papa avec ce Dieu se fait accepter. Oui, papa. Un papa qui est déjà ressuscité avec Jésus, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui connaît que Jésus a souffert pour me gagner, pour qu'aujourd'hui, moi, je devienne un enfant de Dieu. Je ne veux pas te laisser. Au moment où déjà que ma maman va te dire, mon sonaïdi était à l'Izinga, pour Pitangani. Vraiment. Naza déjà la moitié nanga. Même si oza la moitié yo, même si oza na mbongo, oza papa respectable, mais moi si mon soit ligi, ok na yo mipesi. Ma ouais. Projet oya alingeli yo yibiyango. Omemi ba temo ki kotika pena ndako nayo. Maman il bien que nazalaka na mobali nanga naza bien mobali respectable mais okomona bamakambo kibikili kaka na bato ba respect parce que bazalaka ba hypocrite hypocrisie mais dans le respect makambo nyonso mabe kaka na bamama respect na bapapa respect neti mama oyo na respect aza fa marie na mbetwa aza koyebisa mobali aki l'autre avait déjà fait préparer court dana mobala bana koloba na miso na ngai mwasi nde ndeko na ngai nazokoka kutu eloko ya koloba te soni ngai moko mais Jésus-Christ est venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour ça, il a accepté. Et quand c'était vrai passé dans ma vie, je deviens une autre personne. C'est pour cela que je le célèbre et toi. Depuis que tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es encore de ce côté-là, alors tu n'as pas accepté. Et tu dois accepter maintenant. Maintenant, Yesu lisusu accepte, c'est-à-dire, oyo nyonso ekangaki yo Yesu akati yango osekwi na ye kindumba nyonso ekwe na ye nyonso wana ya incompréhension ya orgueil ekweyi ya kindumba ta oza na mbongo ifo kaka oyiba. Moi, j'ai vu des mamans, azoke de kosomba aza na mbongo mais il faut ayiba. So kaka komi tango ya kosomba ye il faut ayiba. Nazotala comment de maman otali ndenge bazo pourquoi ça? Mais c'est quelqu'un qui est lié. C'est très fort plus que lui-même. C'est ça que je vais venir nous libérer. Parce que même pour moi, c'était plus fort. Mais je te dis que depuis que je l'ai croisé, la résurrection, le démon va s'arrêter des fois. Oui. Avec Jésus, le démon va y aller sur ce qu'on y a. Parce que le démon est comme moi, on va résister de Bakenda. Baposa wana ezalaka lisusu te moto oyebi ye te nini te ayapa aza kotikela yo malade aza kotikela yo na bademon aza kotikela yo na banie na bango na bamaladi ya baomemaka et par jour 3 jours combien de démons combien de maladies combien de conséquences ya libota ya mibali wana soki bakokaka 40 ans c'est-à-dire à 40 ans yo il faut otambola pose nini makila ya bato bakufaka avant 40 ans babelaka mpe soki eza maladie nini bible elobi 1 plus 1 égale 1 l'homme et la femme devient 1 sikoyo lere bolali bokomi makila ya oyo ekoti makila ya oyo ekoti nde yango tokomida bamaladi kirikiri koto oyo maladi koto oyo maladi mibali nyonso wana basi nyonso wana na maladi eza ya libota na bino te me okotisa yango na mibali nyonso ozotama. C'est pour dire que maintenant on doit être dans la joie. Amen. Il ne faut pas se laisser. Jésus-Christ n'a pas fait l'œuvre pour rien. Il a donné un grand prix. La Bible dit nous ne sommes pas rachetés par l'argent ni par les choses privées, mais par les sang. Amen, amen. Et l'agneau immolé sans faute et sans défaut.
na yebite makila wana solo zo mona ngo ya nini. Amen, amen, amen. Ya ngombe te, ya ntaba te, ya mpunda te. Eza makila les rois des rois. Alléluia. Les seigneurs des seigneurs, il a accepté pour toi et moi qu'on puisse vivre une vie agréable, pleine de bonheur. Pour un bonheur, Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour nous. Il faut dire qu'il faut faire la kindumba, il faut yiba, il faut se faire la nini, mais ce que ça la nini. Non! Jésus-Christ, notre Père, tout est à nous. Il a accepté de souffrir pour nous donner la vie à l'abondance. Il dit bien la vie à l'abondance, c'est-à-dire vie où il y a beaucoup de cas. Il y a kozala ile kote, il y a kozala na kimia, il y a kozala na esenga, il y a kozala na mobali, il y a kozala na bana, il y a kozala na mbongo, il y a kozala na biloko nyonso soki oza na Yesu, soki oza kotosa ye dit amen. Amen. Et ça c'est qu'il faut sala soki non, ce n'est pas ça. Il faut que de kokoyima nyoto kama tobote kaka non. Il faut que de kokozwaka bana batote kaka pozwa mbongo te. Na ba mama na Afrique bazo yiba bana ya batuko ya kuteka kao kozonga kakuna kutonga kabanda. Je le mets dans quelqu'un qui connaît l'œuvre de la croix qui peut faire ça. Qu'est-ce yamba Yesu te. Yesu akufa pona ilite. Oko crucifié Yesu balami balete. Na pasi nyonso Yesu mona pona yo. Ok, de que kozwa kabana ya batu na Afrique wana, oyaka koteka, oyosoba kabandako, oyaka pe mbongo wana. C'est plus que même le diable. Oui. C'est plus que même le diable. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ il a accepté de mourir pour toi. Ce qu'on dit, mais la caillette, ce qu'on faut dire, mais la Bible, lobby, moko kaka si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Hey, makambo ezako changer. Mais Bible lobby, na kati na nzoto, soki na kati na libota, batu moto azana ze, batu nyonso bazelaka, akobota mukoloni, mwana mwasi mwana mbali, soki abotami, libota nyonso ezana esengo pasi mutu moko abakisami. Mais kuna na lona balobi, opete ezalaka na se examu ke, soki moto moko azonde pa na Yesu, oyo abanda koteka bato, oyo anyokolaki mibali ya bato, soki akabi bomoi na Yesu, pona ezali pe batrompete ya soli ezali pe perera ata wana mokili bataleli yo te mekuna batali pasi ozongi na ndako papa na yo. Amen. Dit amen. Amen, amen. Soki okaba bomoi na yo te kaba ngai mokolo nakabaki bomoi na ngai namoni changement namonaki namoni mokili oyo eloko eza te. Miso fongwami ozomona na lona, ozomona ba lumière moko ba trompette. Nazomona na lobi moyen ya kokota. Zoka nde lolo ezalaka polele, soki tomona kango kokanga eza masumu, miso masumu, lola ezalaka polele. Lola ezalaka polele. Miso fungwami na mone ifona kangama na Yesu pona kendi kosipela awe loko izate eloko ezali kuna na mona ndekino mone na kangama ezetegi yo pe kangama na ye accepte comme Seigneur et Sauveur iloko malamu ezali oyo afe eza ya biso apesa biso oyo akona lisusu eleki ifo kokangama. Il faut kokangama nde yango tokokende kokumisa ye tokokende kosanzola ye tokoyebisa ye oza malamu oyo oyaki mpo na bomo na nga Yesu ondimaki mpo na kokufa mpo na nga Yesu na nga liseku na ye eza bomo na nga soki mpe Yesu atika kote nga na limaka ata kokolisa bana te
lelo naza na bakoko na ngai soki 10 Jésus Christ nalobi tu es mon Seigneur, tu es mon roi. Papa Bible lobi kobima soki ya pembe c'est une richesse parce que nga namonaki baninga ndenge bakatani namoni mibali oyo natambola na bango ndenge balali mpona soki ya pembe ça me donne une leçon avanda na makolo na Yesu komona mpe bakoko eza eleki tokokende kokomisa ye komisa ye mpo asala nini asala na kati na bomoi na yo. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Asali nyonso ozala na bambolo eza nango pasi mpo na ye. Yesu andimaki esika na yo oyo moto moko te akoki kondima te. Tala kaka soki oza ata na problème nani akoya kokotela ye. Si ce n'est pas seulement le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, qui viendra à ton secours? On va aller célébrer notre Dieu. Eh Yahweh, 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 Kumama. Eh Yahweh, 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 Kumama na yo. Eh Yahweh, 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 Kumama. Eh Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh kumama ozali malamu yesu tonetoli yo Yahweh kumama na yo Yahweh 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 kumama Yahweh Yahweh kumama olabata kinga yesu nakasina milangwa kumama ozalinga yayaye abarate na yo Yahweh nuwala kumwe Yahweh 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 kumama Yahweh Yahweh kumama nakasate nebre ukaiko konanga kumama yesuwe nabeza yo nini papa nakungisi yo nuwala kumwe Yahweh Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama na yonzambe nanga kumama. Yahweh, Yahweh, kumama zali zambe. Yahweh, kumama zali zambe. Yesu zali zambe nanga yo. Zali zambe. Yahweh na ebili. Yahweh kumama zali zambe Yesu zali mokundi muluki kumama zali zambe yonde lubiko ya bamama Yahweh kumama zali zambe yonde zambe nanguya Yahweh kumama zali zambe Yesu zali malamu kunabi zali malamu Yesu zali ya baba ozali mayele ya baba yote kote ya bilenge ya kumama ozali zambe ya Yesu yozali zambe na ngayo ozali zambe ngai na yebeli yo Yahweh kumama ozali zambe Yahweh kumama aungale célébrer tokende kukumisa zambe tokende koyebisa bolingo tala bolingo na zamba lingai katika na kati ignorance te papa na ngai ayebi na yeba kiteke makambo na zo saliza mabe mokili tokuta mokili o mokili za koloba mobala kubala basi ndenge alingi o tala na kindumba o lobi eza ndenge mokili tomoni bandumba bisika nyonso bana bazotala kindumba to trouvaki yango normal nazomona baboti be mosusu bana bayekendeke koyiba bazoya na biloko batuna kate pour que c'était une chose qui était mauvaise maintenant na linga ko lapisa biso soki Yesu te Yesu ayefa fungola biso miso me bien na be yango to ngende kokumisa ye nini oyo Yesu alakisi yote kiza mabe nini oyo eske lelo za ndenge ozalaki parce nga soki nazalaki na kinduma nde bakundanga na linga kozala te mikolo nazala ngo
Parce qu'il m'a appelé et j'ai accepté, j'ai obéi. Nde yango abakisi mikolo, nde yango biope tokende kokumisa elongo na nyonso oza baza kotala kati na bomo na yo. Ozeyebi yango tokokende soki toza na bomoi oyenda batelaka eza kolia te, eza misumbongo te, eza komibatela te, eza bolingo na ye. Tokende koreconnaître puissance na ye. Tokoyebisa ye Seigneur oza malamu, Adonai oza malamu, Elohim oza malamu, le créateur incréé, toi qui tiens les cieux et la terre, toi qui as la parole de Dieu, toi qui es le chemin de la vie et de la vérité, tu es notre Seigneur. Papa, tu es beaucoup de saillons, tu célébrer, tu moni pour jamais, pour nene na yo na kati na bomo na biso, na kati na mabota na biso zambe na nguya, zambe monene, oya sala kabikama Seigneur, vila ngai za bikama, soki na kimi soki apembe za bikama, yena za kutambula za bikama, tu m'avais promis, soki kotalela nga kokendeke na poto, Jésus-Christ de Nazareth, tu m'avais parlé. Yesu, olobela kinga, lelo naza wapi, naza na poto, parce que ta parole est vraie, ta parole est vraie, c'est ta parole qui nous a créés, c'est ta parole qui nous défend, c'est ta parole qui nous donne la vie, c'est ta parole qui nous conserve la vie, c'est ta parole qui nous protège. Oh, Zamala, c'est Yango Yahweh, tu es au Oza Zambela Moule, au Mongina Kemba, au Tchansakate, le premier et le dernier, la jeunesse et l'apocalypse, le commencement et la fin de toutes choses. Il est notre appui. Il est notre appui, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, notre refuge, notre rédempteur, toi qui n'as jamais changé et qui n'as jamais échoué. Et tu n'échoueras pas cette fois. Na commission d'amé, on a monté au sala na croix, on a monté au sala, on a monté na ngai, on a libota na ngai, on a libota na mama. Lelo soki tozana mayele, ezali mpona yo, soki bapapa bazana mayele. Eza mpona yo, soki bilenge bazana mayele, eza mpona yo, la biso nzela bongo, olakisa biso nzela esono, zwa lokumu, netolama na yo, mpona bolingo na kati na bongo na biso, mpona misericorde, mpona mawa na yo, oyo eza kobatela biso, tomerite yango te, eza bolingo, nde yango tolobi oza malamu, Adonai oza malamu, Elohim oza malamu, le tout-puissant, le d'amour, l'incomparable, les deux trois parfaits, zwa lokumu Seigneur, Adonai c'est ton nom, Elohim, le pourvoyant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Kitina bokontina yo kolo Yesu ekomela seko. O kitina bokontina yo mana zambe ekomela seko. Na yete yozaliza zanangu ya Yahweh nazali kugumamela yo lukumu kembo na yo na yete yozaliza namerangu ya yo lekili kolo na nyoso Yahweh nazali kugumamela yo lukumu kembo na yo zalizambe kumisa zalizambe yo tanzolama zalizambe kumisa ma yo zalizambe mbizo na kumalo yesu yonde zambe na nguya yonde mayele ya mapapa yonde makati ya mamama yonde kote ya bilingi yesu yo zalizambe kumisa ma yo zalizambe yesu yo bongina kembo baba toneso niyo yayai yoni yo tangisi mabota ye onatina liloba na yo liloba na yo izali mwinda nakatina makolo na biso liloba na yo izali mbile ye yango ekopesa biso tante yango tokumisi yo jesi yango tonesoli yo yayai ozali
yango tonetoliyo yayaye yesu yozali nzambe mama ozali malamu kristo tobundisa yo yesu kristo totomoto yaye omwana witona maboko na yo yone nzambe nangu yaye yone mubateli mabota ye yesu yozali nzambe kumitona yozali nzambe tasola yozali nzambe yesu mbengo ya bamama yone nguya ya bapapa ye yone mubateli bilende kristo tonetoli yo yaya kumitona yozali nzambe yesu yozali nzambe kumitamba. Maintenant, on va dire à Dieu qu'est-ce que tu as écouté dans toutes ces paroles. Et donc, on est aussi bien à Ozamba, l'obél émission. Et donc, on est aussi bien. Na mosala oyo Yesu asali. Ezali koloba nga na simbi ke il faut na ndako na ngana zala na haute chambre. Chambre haute pour la prière. Il faut na conserver. Nazala na krish na ngai etika maye malili ezali. Parce que ceux qui naza na krish Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.